congolaise. Je tiens à remercier Balobi, Papa Mbuta Metro Makengo, Oyo Azwami na Suisse, Azolanda Ngai, na minute Otuza, Nazanga Mot, Nazana Papa Johnny Takala Oyo, Tokobete Nelisolo, moi Muke, Topé analyse na visu, moi Muke Tokosala, Pona Makambuya, Dadi di Kambala Oyo Kotika, Solelo, Inane, Banda Kufa. Donc, une année, on a évité, Papa Johnny Kolingula, moi Muke, par rapport à la préparation, puis par rapport Nengeni ni bango en tant qu'artiste et puis avec pire petit naïe avec Kolingula biso bonjour Papa Johnny. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Santé très bien. Et aussi le premier n'est pas ingénieur Bob. Non, c'est la montage. Voilà. Papa Johnny le deux hommes que tout ça m'a tamingité. Mais quand on Kolingula bana poto partout dans le monde entier et puis les fans na bino balanda bino partout dans le monde entier. Les 11 février si je ne me trompe pas. Nous Dadi di Kambala Ozaki petit nayo akufaka. Tout le monde c'est comme si silence et pas na bino et puis silence na mboka moko. Qu'est-ce qui s'est passé et bien qu'est-ce qui se passe pour na Likambon? Non, silence c'est comme si une année. Comme si une année lelo. Voilà. On a Dadi di Kambala, tapis rouge ce qui tomina di Kamna mototé même na diabu. Une année qui lelo pour faire lelo le 11. Mais il y a pas yango artiste et comédien balalité na likanisipe ya moko na biso leki na biso mwasi Gabriel Bolembo na ba ningani msuba ibaka ta ba Piero basu likanisi ya koloba ete toza ba artiste belé ya ba génération ndenge na ndenge tokotika likambo boyete ba baneki préparation ba singi na ba artiste comédien ba cotiser mutu na mutu bazo ça ba $100 ba $200 ba $50 ba $30. Donc, ils ont cotisé mbongo artiste pour passer la pierre tombale, il y a Dadi di Kambala tapis rouge. Donc, dans le message communiqué, ça allait que non, le 11, de pour passer la baba poser pierre tombale. Mais, dans le là, moi, pour que ce soit Miké Zalaka, pour Dadi di Kambala dans la famille, parce que on peut pas artiste, comme on ça la teke, batika famille, batika pas association na eo azalaki na kata NTPC dirigé par Massoum de Brende. Baki no sala kana ndenge na bango moko non aza mwana mutu eza malamu te yango na bango ba Gabriel Lingomba na bango pe bazui idéal non ata to zimbongo wana il faut que nous komona famille to solo na famille après be so na association après ba bandi programme na bango donc ndenge to le 11 tito comme ata le 20 Pierre Tombal va reposer voilà. Voilà, partout dans mon je tiens à remercier encore Daniel Poiti ainsi que sa femme, la vie Monzangoula, la patronne depuis Espagne, Nabil Bao, la bossalité Papa Mbuta Metro Makengo, Balobi Papa Oasali Biso, Ishen Yakitoko, Shen Yango, et beau continuer. Bumba Biso, Mema Biso, Mema Biso, Yaya Tobi Kakasenayo, Yaya Tobi Kakasenayo, allez, tiens mon bébé. Habit de confiance. Noko janvier Kumba Biso. Kumba Biso. Noko janvier Mema Biso. Mema Biso. Yaya Tobi Kakasenayo. Yaya Tobi Kakasenayo. Allez, tiens mon bébé. Natacha Mouchimbe. Metro Makengo. Tapis rouge TV. Papa na biso Mbuta Metro Makengo wasali sur chaîne kitoko pour ba théâtre bien ba gag ya kitoko na chaîne oyo en tout cas bana poto obolanda biso wana za Papa Johnny Takala oyo azaki moko ya Dadi di Kambala mais Papa Johnny Takala yo azaki moko ya Dadi di Kambala quand même lelo attaque no organisation wana yo quand même en tant que pire petit na yo azaki comme massa na yo pour beta peta moi tout yo moko na ndenge na yo na nécropole comme wana pour ça l'attaque quand même bien pour lancer un message moko boye na ba fan na yo par rapport ya likambo non OK de ça la tour pour aller le ninga fa le 11 ce n'est pas dit qu'il faut pas penser à la kende to ba to ba kende non tant de la préparation il y a le Pierre Tombal d'ici une semaine faut que tu mais tant on comment le 1er août il y a année passée le 1er août année passée tout kende qui tant que ça va journée ba oui tout kende qui ko poser ba Pierre nini ba fleur ba nini na libota na ye na bana na to kende qui à quoi bon le loso ko ngara kende mais to ebi que dans une semaine to
proposer Pierre Tomba tokomona place yango. Mais fallait en tant que papa fallait mettre comment tout pas t'as pas Gisèle t'as pas pas la Léo conforté. Non, c'est pas la peine. Jamais de la peine. On va pas jamais papa. Non, pas jamais na kosala moté que po dadia kufaki lelo kana lelo obligé ngai na ke pas. Mais vous avez pire peut-être d'aller du ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Eza bongo te ka po ya kufaki lelo na ke pas Gisèle. Pona lo banini. Teko kozala kaka pour peut-être lelo pe azo papa ni mawa yoza papa. Mawa pour lelo. Mais oui. Non. On raisonner bien. Non, mawa kosala chaque jour. Mawa Gisèle, eza na opeka chaque jour. Mawa pe ya ene za ka chaque jour. Ozola nanga mawa pe ya biso za chaque jour. Yo za na mawa na ete. Mawa ezali. Et je n'ai pas parlé na mawa na ete. Oui. To kanisa même na tournage. To zaka na mawa côté la kapso. Ils ont dit que mawa ka pona couper les 11 non. Excusez. Oye bi lelo na 11 heures. Eza ba to mususu pe bazawa bi lelo. Voilà, voilà, papa Johnny Sarana, je pense à l'intérieur de l'Obar, l'émission de son Basta. Papa Johnny Sarana, on s'en a que le candidat d'être à la voilà, c'est tout sur là, papa Mbouta, mettons ma kémo, moi, le koto qui n'a qu'à payer la tour de zone de la diète à Moutou Angoulou, les Alaka. Mais papa Johnny Sarana, tout ça, moi, par rapport au Gabriel, et comme il est dans une organisatrice, il y a pour ça mais c'est comme ça, parce que comédien sous bazo tâté, pas comédien sous bâté, bino ba misusu boboli côté parce que ba comédien sous bâté ba mongo belé, d'abord monique non et coquille moi beauté ça il y a créé que non pour ça date. Non, ce n'est pas ça. Et ça organisation, quand c'est les bandes là na ko ça la répétition, te ba rédité. Na biso que organisation. Et puis bato na bato bazo sa tiape malé bato tiaka. Il est long liste de ko bato tiaka, il y a problème te. Bazo tiaka ba mbongo. Il tia yo. Et problème là dans la check yanga. Baba il doit tiaka $20. Na tiaka. Mais yo ko tata $200 pour appliquer. Pourquoi tu as $200? Non, bon 5 sur $20, tu as $20, maman plus et attends. Na on tiaka $20 na. Yo taka $20. Na liba polémique te. Voilà, papa je ne sais pas là. Ouais, il y a une analyse qui est par rapport à l'Ikamao, l'Imola, bana poto, voilà, nous partout dans le monde entier. Na éviter les lobani, nous collons pour papa Metro Makengo pour une initiative, il y a qui toque, il y a chaîne à PCP combo, il y a chaîne, c'est combo tapis rouge na carte. Cela veut dire, azana ensemble, azana na ensemble. Nous kolobani. Metro Makengo, Metro a honoré les Guinéens. Tu vas aller le loter pour ta métro. A honorer les Guinéens, c'est-à-dire du Kambala tapis rouge à Pessi, comme voici Naye. Metro Makengo, tapis rouge TV. Félicitations papa. Utika rappé bisoté. Nayebi, mais tu vois le baron pena ba micro côté la TV boité to yebi. Merci papa. Na o sala ka pona biso. Nzamba bakisela ka ebele papa pour ta métro Makengo. Vraiment nayebi ko utika pe bisoté. Ngapo tika ngati. Les gars peut avoir ça qui petit les lozo konika merci papa na ozo sana pour la biso on va dédicace là moi numéro oui na pesi mbote mingi na beba Adrisha motomètre ya yo bambote yango Frank Usoko na Italie Blaise Ntsakala Jacques Nsingi Mwanza Chutete tete ki mwena lupini kanga Senghor bambote na bino Mbuta Metro Makengo yo moko bambote na yo Nathalie Mvula, la Salvador, Nzambe ya ba dispatchante. Mwasi ya Marcel Wabelu, bambote leo mona kata Luanda, mwasi munene, mikolo yonde na Luanda. Na biso bambote Demonte Mukonda, Makindu Maki, bambote na yo. Pedro Nkosi, Kumwa Pap, Mere V, bambote na bino yango. Na yebi na kobosa na ka binote. Demonte Mukonda peso bambote Jerry Landu. Bambote na yo yango so na bosa nyota mususu eko salanga mabe makasi donc nakanisi papa tu continuer émission la biso bambote na Luanda to bosa ntina kata kabinda Simon Luau azolinga bengisa ba artiste surtout na kati et puis Simon Fouka oyo atilaka biso podium ya David Kambala bambote na ope yango wana toyebike makambo ezebele tokobongisa tokosolola mpona leki na bino ndeko na bino David Kambala tape ozo atika biso yango wana omoni disi mpe tokosala Pierre Tomba bomona baimage bino bato boza mosika eza problème te oyo ali kokontakte biso le biso kobenga nga na ndenge mbongo te
ndenge ya masolo kaka 09 plus 243 998 319 314 998 319 314 de Bozunga de tous. Voilà, merci beaucoup. C'était là Papa Johnny Tsakala, Moto Akala, Oyo, ni par ailleurs, interview à Boyo, tout et moi analyse à Boyo, tout son cas pas naïe parce que ça qui pire vieille à Dadi Kambala ou à Koufaki, en biso lelo, chaîne à biso, métro Makengo, tapis rouge, TV, tout ça l'analyse, tout l'oukiye, pour l'imoula, bon akil par rapport à Marampo, bandé pour circuler, que non, bah les bons Pierre Tombalo, Boyo, mais. Vos explications au Papa Johnny Tsakala Pessi. Merci beaucoup de continuer à s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Pour que vous ayez émission qui toko, analyse qui toko, théâtre, oyo banokama pas ingénieur Bob o azana biso ensemble tozana ye aussi montage nous tali filmage za la raye. Je tiens à remercier Papa Mbuta Métro Makengo en tout cas. Merci mingi na ozo sala pona biso. Continuez toujours à soutenir biso nzamba o batela yo nzamba ozana toujours na pesi famille na mobimba mama bana voilà voilà yangani boss Ange Kilunda Ange Kilunda ba mode ko yesa sozali yena mo yangani ni Ange Kilunda voilà ba bloka sika ba chapeau sika ba silvete zoya ba polo ba t-shirt nyoso Ange Kilunda yangani ni za griffe na biso ya sika yangani ni Ange Kilunda voilà merci mille merci beaucoup en tout cas tourmi vraiment na suka bye.